bazela na bango balela te kala trote ezokoma et puis nga moko pe na zokoma. Voilà artiste batu balobaka mingi ke Gloria Tukadio le grand bulukutu to yebaye vraiment to yebaye biso pena to yebaye pona nzembo o ayembaka ya joli mobiala ya anniversaire cadeau d'amitié. Lenkuru Papa Wemba ayako kamwa viva oyo ye a créer ye moko azomona kandenga zokene nango batu ba pese ba titre ya noble album ya identité protégée prix pro ils ont marché exception artiste yomoko o moni ndenge nini o trouver on ndenge nini ozo yoka on pe ndenge nini azalaka na liste rouge o chérie balukaka na Occident azarare na lobby donc yo kanisi donc ozo kendeka lundi ok osali répétition mardi ok répétition lobby ok répétition ozo sa répétition pourquoi bakabela e ba titre nyonso ya noblesse rai biso zalaki bakunzi. Ils ont la viva, il y avait des et il y a toujours jusqu'aujourd'hui des notables, notables, conseil des sages et zali na viva. Donc chose qui qu'on a donc kunzi biso. Après biso tokotaki ngai stino na défunt Cyril Leroy na ya Joseph Ataki. Mais c'est les stino na ngai biso to saki teste. Ya Joseph Ataki il est tellement zalaki ma yele penza ya ma donc ya musique ya salaki test te ba ko zoyer mana donc chez Bango aye pena mouvement pena mbala moko donc aye suna ba grand boule ya banka na kati ya banka Arnold Nfouma. Salut à vous tous qui nous suivez sur www.congodirect.net. Rita Kimanga One Love, votre présentatrice. Derrière la caméra, nous avons la présence de Arnold Nfouma, 500 gigas. Donc, merci à toi Arnold pour ces images bien encadrées. Donc, rien à dire, respect toujours. Pour mes fans qui aiment Rita Kimanga One Love, s'abonnez-vous sur www.congodirect.net. Je suis toujours là, je suis vraiment là pour vous informer des actualités comme d'habitude du quoi. Rita Kimanga One Love, toujours avec votre émission Bomesana. Aujourd'hui, je reçois comme invité l'artiste de Viva la Musica, cours des grands, Gloria Tukadio, le grand Bulukutu. Vraiment, Binomo Boyebi, album naye identité protégée. Donc voilà, on a kangé la photo album, il y a identité protégée et comme un niveau nini ndeni kama ndeni se retrouver bien. Boye bon vraiment avec moi Rita Kimanga, restez connectés, suivez, vous allez pas être déçus. Bonsoir l'artiste. Bonsoir Rita Kimanga. Bonne santé. Santé bien. Et puis, pas de soucis, et puis toujours pépélé quoi. Pri, pra, prou. Aïe. Mambo. Et makambo. Artiste, il y a vraiment. Vive la musique, pour vraiment mingyo ba hotel à Bissona. Émission à Bisso à Lelo, ba yebi. Le grand Bulukutu, Gloria Tukadio. Baby, on a Vive la musique. On a vu qu'il y a moi trajet, wuta, se retrouver dans Vive la musique. Mais tout ça, pena posa, mon local, na kata mon local, na ebi bazar au seplami, ba fanyo ba linga kayo vraiment. Et puis c'est au côté na orchestre Vive la musique na aneni. La musique na kota ngo penza na 1984. Wow. Et où mêlier hein? 84 on a beau toi qui peut ba petit hein, ba vingtaine et puis toqué ba makina mbinza to sali ba 2 mois après to sali donc on a eu que ça la concert na premier concert na stade du 24 novembre. Premier concert on a na kata stade du 24 novembre na aux écarts na kata Vive la musique. Vous avez na Viva la orchestre Viva la musique? Oui. Tout ça qui na Viva la musique. On a tout côté na Bastino, Rip.
fait sceller les rois. Et puis Naya José Fataki, on a besoin Kotaki surtout Nzela Moko. Tant que Kotaki okuta déjà bon nyos bazala kati. Zaite na moko opa bimaki pe monki de yebaki mais okuta été na kati orchestre Viva la musique. Non, oto ya okuta kunezaki ba Azio Redi Amisi, Kwempa, Kwempario, Kwempula Bango. Ouais. Grâce à citation, on passe aux alliés vraiment l'idjo Kwempa, grâce à citation. Il y a méthode. Kwempa ça va pas combo moko ka air moko mona. So. Ça rend yo chocho. Non, c'est une grâce à citation non artiste. Danser. Après bon Kambo, j'adore les Cambodgiens. Et puis donc bangonde mutu ya okuta on a donc Redi Luciana on aime toya okuta kuna quoi. Après biso tokotaki ngai Stino na défunt Cyril Roi na ya José Fataki mais Célestino na ngai biso to saki teste ya José Fataki il est tellement zalaki ma yele penza ya ma donc ya musique ya salaki teste te ba ki ko zoye mana donc chez Bango aye maintenant mouvement maintenant bala moko donc aye suna ba grand bouli ya banka na kati ya banka. Il s'est besoin d'un artiste. C'est tant au quota qui va la première fois quota. C'est que teste dans Diembo nini. Sur il s'est besoin d'un Diembo ça qui teste. Teste zala qui est belé. Mais ban Diembo belé. Ah, vive zana banzel donc na banzembo moko boye yele. Donc na ko kangango ko douté yele. Artiste le grand boulou-koutou, donc na leli. N'ina bakisa boy vraiment. Et c'est là qu'on dégaine comment on a que au côté Viva la musique, au célibataire, au BTP 24 novembre, mais au surtout boy orchestre Viva la musique, papa Wemba Memiango que son âme repose en paix. Papa Wemba, le grand icône vraiment de la musique congolaise et de la musique internationale. Donc et c'est là qu'on dégaine que ya poto batika yo na kati ba kini wala. Babiye za ki trote Viva toza ebele tozalaka et puis Viva ezalaka kaka batu ebele donc banduliste ebele au mona tamsusu bolimbo kende même braza balobité toko kende tamsuka 10 entre temps boza ba 20 ote toko kende na ba shaba auto kenena ba bazair do batu tout mtu bakendara alors bon c'est que comme que non putu mais putu ya bamputu Japon pour Japon ils appellent nam putu ya bamputu donc baké kuna après balobio bon ezaka 12 billets après ce qui to longwe kuna bon tokoya siko na putu donc na Putuville Parigo Paris. Après ti bon to tikalaki bon to rotinde la bino babier malembe bongo bolanda biso na Putuville. Ouais. Après bon comme le connaît ba umela bon soki pe na bakini bo vandika boy bo kota maye après bo kene yemba na orchestre musu. Se retrouver dans la carte orchestre Marai. To sali yango. To salaki yango. Ouais to salaki yango Murunda chance. Ayaki neti moi vacances ma ayaki na instrument ayaki na mwasi na ye mundele wana Rita uta okufa pe ba jour elekawa que son âme repose en paix. Ouais. Sikoyo ti après to vandi bo to sala nini Nastino nangai barisha ichari maraya lobike no to vanda to sala ba makambo yo le to vanda so ndenge nini après bon to sali rumba na biso mais comme yaza kiwana zalaki na instrument na il méritait rumba rai biso zalaki ba kunzi. Ils ont la Viva, il y avait des et il y a toujours jusqu'aujourd'hui des notables, conseils des sages et zali na Viva. Donc chose à qui qu'on a donc kunzi biso. En fait, l'orchestre Marai. Ah oui, ouais.
yebisa biso na artiste kozonga koya poto na yo oye poto mais osali tout kaka oye ko trouver susu orchestre ya Viva la Musica ozongi susu na bango ozaki na kanda te moi eni moko te kende ni vi bakoko kende batiki yo mais osali kaka tout malgré to kende pa artiste marai mais ozongeli kaka Papa Wemba ezaki nini kaka makilaka ya molokai to yo mo penda kaka mona ke okase msoko kende zate foka kozaka na kati ya molokai nga vraiment na vie na nga kodie orchestre mususu boule wana vraiment ezaka na boule na nga te ponga za penza esprit na nga ezalaka kaka molokai donc eza penza donc na kanda A42 Viva esalema wana na matonge na kanda A42 donc ngana za na petit penza ya donc ya kati ya makambo wana na kati ya institution wana donc jamais na ko boule que non à part la musique na ke ne beta côté mususu donc ngazaka muto awana muto pa ko longolanga azate rien ya on va beti penda album la biso ya identité protégée donc protection donc yo penda moi na mon local donc il faut album penda identité protégée donc robulangana te parce que oza penda protégé on aussi penda album il y a identité protégée mais oui pour style à Viva eza biso nde toza penda bo ba petio ba kotara Viva ba petio ya bokul ya lenkuru yaka ya Papa Wemba donc biso do biso yo oyo tout to kota wana na donc na molokai donc biso jamais après sigolo kola akei jamais to koki ko bosana style na ye oyo kolisi biso na yango que no to bosana au sali album na yo au beta lokola orchestre soki nini donc il faut kaka donc style wana ya donc ya Jamusket donc yango rumba na biso yango moni Papa Wemba ba pesier penza donc nini wana titre en noblesse wana roi de la rumba congolaise. Merci beaucoup artiste Paparazzi de News des Stars ba grande citation na Paparazzi de News des Stars vraiment babi beaucoup nous s'abonner na page wana pour besoin information aux appels na vitesse à ma solo donc il y a vraiment des fatas à toujours na temps artiste exceptionnel album il y a tenu correct osaki ba grand chant bandimba kitoko penda mokilina ba fan na ba sepela ki penda ba se retrouva ki penza une belle voix déjà rien à dire respect et album ezai pe kitoko mais succès oyo ba s'attendait qu'un album ya tenu correct succès on est salama ki ndenge penza et sengla ke salama te parce que bandimba ezai na kati ya album ya tenu correct vraiment rien à dire respect et là on est empêché qui penza album wana et ça a succès wana te et ça au cela qui ba promotion ma casité toni oh et ça là qui vraiment ma kelele na yango et ça les ma qui vraiment donc pour na bana ya Paris d'abord ils agina pour na bana Paris. Paris c'est la mode, la vraie mode, yeah, mama. Donc ils ont pour na banana nous ya Paris nanu. Bon batu mususu bazaka ba côté mususu ba mona ki on eti. Pourquoi lilo barana? Donc on dirait pesi Paris vraiment on dirait ouais moi toujours bien habillé baza toujours correct bien habillé na ba mariage on est le baki technique correct ezaki nini kaka ozaki décide peut-être la soirée moko kende comme ni ezaki tamsu mariage mutaye na chemise na sandal to ezaki nini na lati costume te on pene pesa ko kano pesa au sala album on a pene conseil ba pene technique correct te bana Switzerland ezali Italia, ezali, États-Unis, ezali, chaque pays ezana makambu nango ezana ba look nango ezana makambu nango. Donc pays moko te l'équipe pays moko pona makambu olata. Ba couturier baza kuna gauche droite bazana makambu na bango. Eza bongo. Donc biso awa ba vieniarka
donc bazalaki na ba boule na bango ke no ah biso boye awawa lenkuru kuru bio tala makambo ngo yango yo ali tambusa ngo po epesa biso to kumisa Paris na biso. Donc chaque pays na London so ke kuna ba grand prêtre pe ya kuna bana makambo na bango. Mboka na mboka ezana makonda ba konji nango. Chaque mboka ezana makambo nango. Après eza suna ba couture mususu ba donc eza sikone lamba moko mona okeyo kombo nango pona boy ko tanga ba kombo nango okokende na ba pays tout omona moni yango. Ozomona. Omona ngo komona ngo okena Japon omona ngo okena ba na ba Gorée omona ngo okena ba Vietnam omona ngo okena Kanluka omona ngo kutu. Voilà artiste ndeti grand frère nanga Zebris Zapata ba grand citation na grand frère place ozali asinga ngai l'album a tenu correct wana ayuka kanzembu ya la silence du chef avec na linga nzembu wana mingreta kimanga soko yambi le grand boulot koto Gloria Tukadio ayembela kaka la silence du chef. Oui bon batiango siko oyo kango hein yembele bisuka moi muke comme ça Arnold Vuma 500 gigas à côté la bande ko ba biso image ba yoka ba parole ezana kata ya nzembo wana keba so za femme c'est le ko fâché. Merci boyo kango merci. Ouais boyo kango et puis bo CP là. Petit donc ça le kola problème ya moi sina mobile mona chérie tout le temps chérie moi c'est chérie mais yemoko kaka ako sambwisa donc papa bana donc au mona kaka ote bima prends tes affaires dégage soko lingo umela abengi mbila penza au mona na mère pardon au mona kaka mbila ye on a bimisa ba plan au tamboli yango wana donc le silence des chefs boyo kango bien siko. Voilà artiste batu balobara mingi ke Gloria Tukadio le grand boulot kutu to yebaye vraiment to yebaye biso pena to yebaye pona nzembo o ayembaka ya Joli Mobiala ya anniversaire cadeau d'amitié une belle chanson vraiment o to yokara partout o to kendara même na ba anniversaire même na ba fête même na ba mariage artiste olobini pa chana o mukile lobarake so le lo pena oza koni ke ba yebio eza pena grâce ya nzembo wala. Ah bon? Bon, Ezalaka et puis Eza et Kozalaka album il y a bien il y a Joli Mobiala mais Ezalaki premier album tenaya qui tant on a comme qui pour toi il y a les bossons na yembaka Ezalaki Bavenant après on a vu mon Dorothée artiste mon Dorothée frère je salue grand frère artiste. Oui ouais Zaki a Bavenant après a mis balé il y a Joli Mobiala et puis bon ainsi de suite après ainsi de suite mais les anniversaires cadeau d'amitié ondé batuba accepté qui pendant que Gloria Bulukutu les grands Bulukutu Gloria Tukadio l'artiste voilà quoi. Ndenge za po la musique to sali banzembo belé ba série wana donc toi qui pendant le marché des disques trop vraiment ba tout na mouvement inspiration ezala qui trop ba Redi ba Stino après ngai na 94 na ye enchaîner les sous na ba tenue correcte. Et puis, ainsi de suite, kaka, dixième commandement, kaka na inspiration. Aïe, na pesi mbote mingi na grande sœur na kati London wana babisu bomoni mwasi moko apemba zo oleka azongala arc-en-ciel Jolwemba la Kabindez Jolwemba mwasi apembe ya wumela na ngwende na parce que sans yorita kimanga mawato na pesi sumbote na ngana ya na ngai mon ami Fernando le Quadario de Janeiro na Brésil bazu wapi ngana continue kana artiste vraiment
ça fait toujours plaisir. Tout le monde a grand nabiso, oh bah lobisa mon kili, oh bah binisa mon kili, vraiment, bah ça toujours à bonne santé. Bon, mon vraiment artiste, pendant mon local, il pendant donc moi on a vu la musique à cours des grands quoi, respect. Artiste c'est exceptionnel nous. Album il y a identité protégée, prix pra pro, et ça a marché. Exceptionnel artiste Yomoko. Au moni ndenge nini au trouver on ndenge nini ozo yoka on pe ndenge nini vraiment plaisir à trop na ba master na public nazo sepela ndenge ba bandi wana ba continuer ba msona ba yoki côté donc les ont donc les ont dit batu bazo yoka keno ah ba plan ya gloire bimi o baza connecté te na ba Facebook na ba YouTube na ba WhatsApp Messenger donc o baza connecté te donc je crois que no bazo yoka par-ci par là donc baza quand même na moi ba makelele ba lukaba peyango tamso na katia ba internet wana donc ça se vend dans le monde dans Paris dans le monde et puis non c'est pour la bazo félicitang et donc bazo félicitant ko pesanga ba félicitations trop gloria vraiment to se retrouver parce que ils ont moi curiosité moko boye po ils pe premier album depuis Yaya donc ouais riff bakini balobi penda koyoka ngo bazoka penda oseli bango ba grande nostalgie donc bazoka penda Papa Wemba na mongongo na ya kitoko nzamba pesa yo vraiment babi penda o lamusi susu vie beaucoup ba félicitations vraiment zali mutu nyonso azo féliciter pour na album ya identité protégée. Amen. Et puis, na osenga pesu na ba collègues nanga, mes collègues artistiques, to continuer quand na ba ligne na biso wana, to perdre style na biso te. Pour ceux qui to perdre ngo style wana ya viva, ba to ba romona ke non. On dirait les kuru tango zalaka ye boye, mais na style ango. Tozalaki nango mais le col aza soute à tobunga nzela donc ozala soni na biso moko alors to gagner toujours à taba millionnaire te to gagner pe ba million te mais tozala toujours ouais na katia identité protégée na esprit ya molokai na kati ya molokai kaka pri pra prou bazi wapi babi foza ka muta idéologie pour créer au seul album na yo ote ba pri pra prou identité protégée respect artiste vraiment passer tant bat bayoki album ya identité protégée et celle bon pena que nostalgie viva la musique Papa Wemba pe mutayembi gloria mais bon pesa ba peu à son âme Papa Wemba repose un peu vraiment artiste yebisa bisonano bino boza bana miki boya poto bana miki pona makamboka ya musique pona makamboka ya ndule artiste identité protégée social pe promotion na kati ya kinwala bana kin balingaka o mingi bafanya viva la musique baza pena bakini wana ba promotion ce que zo ça m'appelle ba télé wana ba chaîne ba kini wana bana mboka na biso Congo bazo se retrouver bazela na bango balela te kala trote ezokoma et puis nga moko pe na zokoma bokomonanga présence donc il y a un temps ba télé promotion ezali ba radio ezali kala trote bo sepela boko mona penza bo zana bino presete nazo yananga boko bina boko sepela donc pri pra prou badendaka lokola ballon badendaka badendaka lokola ballon badendaka donc boko denda lokola ballon et dendaka ozo comprendre
Et puis na osepela trop awa na kati ya bamputu awa ba pire moi staff nanga ba pote ba Zebris Zapata ba Bonazi Zinaza ba Chile Formé ba grand maître Faisala ba Serge Louya Willy Mayeye Blaise Mongo Prod Masakila Sam Masakila Tata Mapasa Templar Masakila Templar Masamba. Donc batutu bazo zarananga esprit penda que non zala penza pene na bisopo toko zara bien pour makambo kende likolo quoi, tu vois, na ba stratégie. Donc na belu hakuna matata ozomona, et puis na sepeli trop Rita Kimanga hein aussi ça na one love bolingo se moko. Yes I bongo siko ye moko na kati ya ba Pixel Arnold moi na Parigo j'étais quoi. Donc vraiment ngamoko hein azala canaliste rouge o chérie baluka kaena occident azarare bakabela e ba titre nyonso ya noblesse Roko Masala IP. Et puis merci à trop na Azulino Alex, directeur artistique. Yes. Merci beaucoup artiste. Tu comment vers à la fin de l'émission Oyo on a profité de tout na oboy artiste. Yebisa biso na no banda 84 Oyo au Kenda test na viva la musica Oyo au kota na monde on penda ya musique. On sait déjà combien d'albums, combien sur ces albums mingité na boité, mais on sait combien de chants Oyo mon penda yebike chamboeza anga chambo binisa chambo vraiment dégâts. So confirmer na ba fanya balinga ka na ba ndeko ba olanda biso. Premier album en tout na sali 3. Premier album ezalaki Tenue Correcte na 1994 et deuxième History No Change. Ouais, histoire échange raté. Mutu moko ta changer histoire na ngai. Yo pe Rita Nasir que muta donc a changer histoire no azate. Arnold mutu a changer vie na yo. Zebris Zapata. Est-ce que mutu a changer histoire na yo? Pour histoire a mutu eza lokola CV. Eza CV donc ba yebi que no à 1900 jour boye na ba air boye salaga boye. De histoire échange raté. Donc album mwana ibimana 98. Ce qu'on a oumela 4 basa fula bango kutu. Donc piaka na piaka. Faut comprendre les grands bouloukout. Bon rara comme les grands bouloukout. Ah, rien à dire, respect. Hein? Yananga Joluemba, ah Arnold de Vouma 500 babi image yo yemtazo zwango penza na profiter au pesa mbote na Eugénie Nzengele motema ya golf kizola ba grande citation na sans oublier Willy Opelele ono tetela ke mafumbe moninga ya nanga mambo de diblin bazi wapi bango baza bana moloka vraiment na moloka na yebike artiste ayebi bino ba grande citation na Willy Opelele rosa ba citation na part na exactement. Azolo lo abenga ngolo laka voilà ben on yoka lo laka ya ben ouais vraiment nana trop ya roloba trop te salutations car pas ya na biso Willy Opelele mutete au Japon ouais ça pizza kala. Donc nengo zawana ozoyo kana pesio ba grand beauté Eric Lema ba grand beauté. Donc Arnaud Mvumu Mvuma Arnold Mvuma Pixel 500 pixels
Donc mambu kele makambu. Mambu kele makambu. Donc makambo likolo ya ebende. Identité protégée. Félicitations mon grand producteur Jimmy Wetinu. Plaisir à trop. À se retrouver. Hein? Que Dieu nous bénisse. C'est là et Kendeliboso et Fongwama. Palaki, heureusement ils ont qu'un bien. Et puis c'est ça quoi. Voilà, bah producteur, on a vraiment bah producteur à féliciter puis à remercier parce que bah producteur na biso pena mingi bah kima bah artiste na biso mais so moi bah producteur a payé confiance parce que a bisa meilleur quoi. Artiste a bisa biso na over mais ça question suka na tungso susute. Et bisa biso na vive la musique. Ils arrivent vraiment trop na kati ya mikili awa. To boza ebele ba Stino ba Lijo Kwepa ba artiste ba marai boze belé penza awa na kata mikili. Pourquoi pas bokoko sanga na penza bozong sa vive la musique penza marche vraiment et zonga penza ke bana nyoso poto ba fan ya vive la musique bana molokai bano balinga forme na kata mikili awa ba se retrouver. Po papa sangi sarabino nyoso bana na ye azaki na côté sarabino discipline moko boye donc bozana discipline moko boye vraiment oyo ezaka na bana na ba artiste ka ya vive la musique. Pourquoi pas bokoko sanga na penza bozongsa ambiance wana poto yoki identité protégée to yoki penza ka to yoki penza do ndeka lobika identité protégée vraiment vive la musique tous les nzembo ezana kati ya album ya identité protégée. Vive la musique. Ato la qui ton ozo en plus voir sous aussi sous artistes les grands artistes na biso penda papa wembo aussi sous papa wemba vraiment batumi bazar aussi vraiment pourquoi pas bosser la idéologie na bosangana bosser la force ya vive la musique abinono sans papa wemba nde tuzaboye mouvement et kufa kate et puis ko kufa te la musique pour ça orchestre té tant monsieur bandaka orchestre l'enkuru papa wemba ayako kamwa viva oyo ye a créer ye moko azomona kandenga zokene nango batu ba pese ba titre ya noblesse babi me oyo elongwe orchestre et comme neti moi groupe moko boye ezo mataka ka ba grade yango moko après yiko comme institution et comme que non ndenga zawana elinko bateke po azali teke au groupe na ye ekofi donc génération ekoki ko passer donc école le kanango ata siècle mais likambwana e bando zala kaka donc ndeto zaboye to koline lo kwango soki nazui cop nanga na marque nanga na tamboli nango mais soki za likambo ya viva o viva to bete loko moko boye biso tout ozawana na moni nanga mutu oyo ya ozanga wana azate lobake no azana empêchement. Sinon te biso tout donc banda kala to vivara bongo likambo viva to linga ozanga te pour vivre na biso etikala te ekende kaka yangwana quoi donc nane lokote o pesa ba master moi conseil rien biso solo la trop te oh rien to solo la trop ndengeni il faut solo la idéologie bo créer bo ça lo mo boy wa ba na poto ni bo kolia wa par rapport à l'artiste tout ou à l'élo pendant tout le monde en ami qui awa vive la musique pendant la plupart artistes bidonyo se poser en quatre na ba ve Luciana de Mingongo ba ve Lijo Kwepa ba ve marai ba ve o na ba ndeko ba kenda kenda ba ve Sele le roi ba na poto mikia na lobby to kozara trop te ndenge nini vive ngo to mituna bongo te po eza vive na biso ezali to kozara te oboye soki kaka o producteur moko bon organisateur moko aye alobi que non bon nana besoin na bino boya obetelanga dans 2 mois ah ouais ok ba condition ezali wana ok ça va
après répéter donc ba bengi boya obeta bobeti ka bon faut bo ça ba répétition tant bo cause raté bo na sens que bo cause raté ndongo lobi wala ba bloc en tout musique il faut ça répétition bo za toujours na tempo ya répétition so bo za tempo répétition te producteur ya bengi sibino bo keka bo bandi ko beta rande boyoka na kati na ba bar to na banda ko to ni faut bo ça répétition et on azo senga na yo tant tema na zuyo occasion on a profité na ebiso na lobby donc yo kanisi donc ozo kendeka lundi ok sali répétition mardi ok répétition lobby ok répétition ozo ça répétition pourquoi répétition awawa na mputu pour ezali gratuité eza payant tu vois donc ce qui va bengisi biso tokende arozwa déjà ce qui 2 semaines il y a répétition nae a fouti studio à répétition au tamsu soa bo banda 14h ti 20h donc les lobby le sous 14h ti 20h lobby na sous de ezana prix nango a sali budget na pour na répétition. Donc on a bobomi vraiment nzoto na répertoire na bino bokosala bo sali makambo na bino bokomi carré après bokei na makambo elinko bateke no bon lelo ozo répéter pona nini eza netinga na kenda na ba répétition na nga yanga moko na semaine moko na ko kende tamsusu une fois na ke ko sali loko na nga moko bon semaine prochaine tamsu na ko sala deux répétitions na ke ko sala yanga moko na besoin ya mutute nga moko donc nazo sala makambo nanga wana presque biso tout au sala kango qui n'a rien à voir donc tana au sala ngo na compte nanga na benga ba master boya oyoka na boule nanga na obenga bango soki na moni na likambo au sala o na moni ke na oza na bango après na sali biso nde tozalia mutu na mutu azana makambo na ye et puis tozana makambo tokozala biso tout ensemble. C'est ça. Merci beaucoup artiste na éclaircissement au Salibiso vraiment na profiter sur le pesa mbote na ngai na Hilaire Mawondi sans oublier monsieur le maire de Bakoni bazuwa Laure Masinda ba Diama Nicolette Ben Anthony ya nanga arbitre Congo Mwalim ma grande salutation na yaya arbitre mot de la fin ya émission na biso oyo olobini ni pona ba fanyo ba lingaka yo pona ba ndeko pe ba olanda biso na ba to ba lingaka la bonne musique olobini ni message ni no pesi pa na bango pona identité protégée eza na marché balanda ba yoka message ni no repasser na ba ndeko ba landa biso. Vraiment, Nina Lobaka dernier likambo. Bazote Kango on a donc na gare de l'Est, entre gare de l'Est et na Château d'Eau, 101 rue Faubourg Saint-Denis, na 11e arrondissement, en plein Paris. Et 10e arrondissement. Donc 75 010 donc rue 101 Faubourg Saint-Denis yango wana. Merci artiste ba salutation na bandeko balingaka yo Zapata Zibris Zapata ba salutation na déjà au pesa bandeko no bandeko mbote ba master ba fan na éviter ba mususu ona tangi ba kombo. Bon, plaisir à trop, pena bosani. Et ça la rien, bah ma kambongo eza trop, à la prochaine, bah master. Nalela bino, je vous love. Je vous love. Yes. Vous comprenez kaka, tout ça vraiment, na kacha molokai. Donc, vous aurez un esprit bien. Donc, arrêtez ça, vous azumbo te à l'ovarne bino. Voilà, on a profité de ça na Joël Wembo yena Niki Faria la Nikos Farios. Bazua ma copine de longue donc dès qu'on a le bezate mo yebi vraiment na profité sur ko pesa mbote nanga na Otis Njoko baoba de charisme Scotty Boussano sans oublier les champions Grizzly Bastos babiye li kofi moko so telemi c'est que na habité et tellement one love ne na ebise binoka ke
s'abonnez-vous massivement sur www.congodirect.net Rita Kimanga Zawana pour nous pesa bino ba information ba actualité vitesse ka ya masondenge zalaka tout ça toujours ensemble one love merci. Arnold Mfuma